Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows d'Enar TV, tu es le sous Navanda, Kunabino, Kakabo, Moumessanou, Bilili. Merci beaucoup, Naba Onyon, ça va s'abonner sur des shows d'Enar TV. Ceux qui peuvent s'abonner, c'est-à-dire que s'abonner, Ezaya, Ophélie, abonnez-vous. Au Talakaba émission, Nabiso, na des shows d'Enar TV. Si j'ai Nabiso, Alelo, Yaya, Maman Azo Sokola Moutakala, na cimetière. Mais pourquoi Tantine Oyake Sokola Moutakala, na cimetière? Zala branché, Oyeba, pourquoi Banabasi, Bakomi Kokendo Sokola, na cimetière? Kinshasa, Makambuyaya. Zala branché toke na détail des choses d'Enar TV, rien que la vérité, awa masapote, awa histoire vraie avec preuve. Ya on a lobi boy ceux qui opposent na histoire vraie, ozana ba preuve. Benga na des choses d'Enar TV numéro na ngango na gravé, tindela biso ba vidéo, ba photo comme preuve tout ça na ngo émission, c'est très important. Biso awa masapote. So ozana ba problème lesquels on a vu olinge comme la baninga te benga numéro des choses d'Enar TV ngwana. Pesa biso lisolo na yo to la musa peuple de Dieu et ko sala bien. Yaya batindeninga vidéo ya mwana mwasi oyo azo sukola mutakala. Mwana mwasi oyo azo sukola mutakala soki natali vidéo oyo, c'est-à-dire maman oyo azo sukola mutakala na moi. Mais moyena tche la bino vidéo wana awa et ko zala te. Pourquoi? Parce que za ba vidéo ya nudité, ce n'est pas du tout bien na YouTube. Tout ça na moi ba limite, il y a ba instruction YouTube. Mais maman oyo ba pesinga vidéo na ye amen ye azo sukola mutakala meloko ekamu singa maman azo sukola mutakala na moi kota azo sukola bana mibali baza côté gauche et puis na balabala kuna mitukezo leka na moi, chose grave. Mais toke na détail na parsolé la vérité ya problème à maman o na dévolé. Première volée na ngena ebiso boy. Omoni na Kinshasa ezana batebele bakanga bango bandoki babenga bango bandoki mais baza bandoki te juste acte. Juste kaka acte yo posé ba bengi yo ndoki. Or ozando kité parce que biloko o mama o yazo sala ezana deux sens. Yaya Kinshasa passe commis partout. Omoni libanda cimetière wana ndenge ezalaka wana ezana batu batekaka malewa, ezana batu batekaka ba fleurs, ezana ba bureau, ezana ba mambo ebele, ezana batu basalaka na cimetière. Il peut aussi être fort possible que maman o yazaneka mama malewa akende ko suko na cimetière, il peut si scandale. Ah oui, il peut aussi y arriver. Parce que na Kinshasa yo ebito wana ba difficulté ba douche ya ba mai ba mama msunde ba teka malewa wana depuis abimaki 5 heures tantôt zo sukola po zonga pa na ye. Il peut aussi arriver. Tantôt pe ba mama msu bazalaka wana bazalaka wana alala rapeka ka wana na batanti na bangwana ya ba malewa boyebi ba histoire o ya Kinshasa. Il peut arriver à la muki akeko sukola wana to bande ko sukola na moi ndenga o sukola parce que tant zo sukola ezata au moins esi bimaki. Il peut y arriver et qui cause la fort possible parce que tu as vu ba condition mboka ndenge zali wana na kena ngona volé wana et qui cause la paix juste erreur maman sukoli na moi mais a che scandale ba ko kango ndoki ozando kité ba ko belela o kisi ezana ngo kisi te mais ça juste erreur au sali parce que moment au sukoli na air wana et bimi bien te bimi lokola kindoki et bimi lokola kisi or que maman cause a ndokité maman pas cause a sali ne kisi te ezaka coïncidence. Toyebi ba condition mboka ndenge ezalaka. Toyebi batu basokolaka na banzela, toyebi batu basokolaka na bazamba, toyebi batu basokolaka na ba cimetière. Aho sukwa na cimetière po za ndokité aza mutakisi te. Eza ba coïncidence ekoki ko arriver. Wana kena ngona première volée, toke na deuxième volée na pasola siko vérité. Yoka. Batindeli des shows d'Enar TV balobi boy des shows d'Enar TV. Pasola ko pasola pote yoki pa na onde vérité zo bima lokola milangi. Voilà, nous on est là. Rien que la vérité, yoka. Na lobi boy. Oyebi vi ya lelo bana basi ba komi prête à tout pour chercher les hommes. Ça c'est un. Bana basi ba komi prête à tout pour chercher l'argent. To sa ela bino ba émission musu seleki a ya bana nyoka kisa lolemo lo nyonso olo bana mobali. Mobali fois sala. Po ba bendaka mibali o bazo utalibanda, bazwaka bango ba mbongo, ba yibaka bango tout ça. Na vidéo mususu ya mwana mwasi mususu awa. Ye azana kisi mo be na mulangi ya muke soki mwana poto aye to muta uti Angola to utika libanda ya Afrique ndenge to bima oye mwa vacances na kin po ya kotala ba parents bango bana ba kisi wana na milangi soka cheli okaka na masanga ya quit mwana mwasi ye mwa azo témoigner na vidéo wana so lingi na relaxa yo mwana mwasi azo témoigner kisi wana bakanga ki mena na bato ya sala ki je wana batimbeliye ba monika ndenge asali pa na suka banyembi mutachela ki kisi wana kao ala goni. Ye moka témoigner bieza ba kisto ochela bango na masanga soka langwe tant to kene na ndaku na ye na yibi nyos soka lala na flat na yibi nyos na flat nga na kimi voilà ba mambo ele kango maintenant
tolongo wana na fungolika parenthèse pour comprendre na kangi parenthèse on a tozongi na sujet balobi boy bana basi bakomi kozwa kisi na Kinshasa pona ko attirer bana mibale ko attirer bana poto o ba ya na Kini ko attirer bana poto bana Angola o ba uta na Angola ko attirer bana Afrique du Sud o ba uta na Afrique du Sud ko attirer ba jeune tout o ba bima bakenda ko luka so oke na Kinshasa oke kuta na bana basi oyo c'est-à-dire eza ba talis bazozwa ngona banda kwa nganga ba pesi condition akende sukola na cimetière po mobali nyonso ya kokuta na a attracter c'est ça a ko attracter par des langages soka pesi oka langage moko mbota pamba tonto yo mobimbo kwe soka pesi oka tonton mbote on dirait na mona yo amona yo te eza code ya kisi ba pesa bango eza code ya bakisi ba pesa bango eza code ya bakisi bazozwa c'est-à-dire ya kwesoka ki tonton mbote on dirait na mona yo non bango yo balobi bana basi bakomi kokota bakisi pona ko attirer mibale pona kolanda ba député na Kinshasa pona kolanda bana poto kolanda bana Afrique du Sud kolanda ba jeune nyonso ba bima soko eka Kinshasa ya yo kutani na ba fille oyo mbongo yaki kotonga nango lupango soit cirque ezo sila pe otonga lupango te nazana musu na sala ke émission ya ke Kinshasa kutani na bana nyoka ba fille ya lolemo nyoka bale mbongo yaki ko se retrouver na Kasangulu na passeport akitaye na Kinshasa ba yibi papa telengani na Kinshasa akomi kolela na poto mwasi na yasa ele ba démarche poisonga na mbongo abiye ba memi nous on est là au moins tant que ça ba émission beto ça ngo pona sentiment teza ba émission esengeli mutu okeba tomi kebisa biso batuto bima tango ke Kinshasa yaya yebe loko ke ko sa na Kinshasa soko tika mwasi na Europe yeba ko tika mwasi na Europe quelque soit tika mwasi na Europe plutôt ke Kinshasa yaya kende ko sala eloko kende ko sa na Kinshasa. C'est très important. Balobi bana basho bakomi kozwa bakisi ya okende sukola na cimetière ya okela na cimetière ya okende kozwa mikuwa ya batu bakufa na cimetière ya okende sala ba pratique ebele pona koluka magie koluka kisi ya domination pour dominer les hommes. Faut faire attention. Maman oyazo sukola mutakala, moi j'ai pas la photo mais j'ai la vidéo de la dame. Na vidéo ya mwana mwasi o jeune fille oyazo sukola mutakala na moi. Mitukezo leka na batu musu baza pembeni lorsque ezoka musa est-ce que bato baza pembeni ba omone ndenga osuka mutakala te ou bien za copie ya bato basala na cimetière bayaka bafuti bango mbongo ba okengelela yo sukola mbangu selo makombu yo ko sala soko yo koluka mabele so yo koluka mikuwa yo lukaka mbangu bima na cimetière okende mama opa yaki peut-être na copie na ya boya futika ba gardien na ya cimetière ya sukola mbangu abima kende parce que si ezo sala mabongo mwana mwasa sukola mutakala aza ni complètement ndenge mutaza na douche aza mutakala ndenge aza mutakala wana bana mibali baza wana na gauche na ndenge azo sukola est-ce que bana mibali wana ba omonete est-ce que ya omona bana mibali wana te c'est ça côté za un peu louche yango wana tu vois côté na tali vidéo eza un peu louche c'est pas normal yaya to keba mokilese baby maman partager vidéo oyo pesa fiancé na côté aza pesa mobile na côté aza akeba pesa mibali na minoba vidéo batala bango mutu ba okendaka Kinshasa également basi pe obo ke Kinshasa bokeba également parce que biloko ezo sala ma vice versa eza pe na mibali o bazozwa kisi na Kinshasa pona ko attracter ba fille o ba uta na Europe c'est comme ça c'est vice versa ndenge makambo ezo sala c'est-à-dire papa yo pe pesa vidéo o na fiancé na yo atala pesa vidéo o na mama pe akeba mama mutakendaka Kinshasa mingi Mama zwa vidéo pesa papa atala papa mutakenda Kinshasa mingi makambu ekomi ebele. C'est ça le problème batindi vidéo oyo ngamo na tali vidéo mwana mwasi jeune fille azosukola na moyi yaya. Na bana mibali ba oleka de gauche à droite on dit une jeune fille akendo sukola na moyi na cimetière. Bana mibali ba oleka de gauche à droite pe bana mibali ngo ba oleka pas loin bazaka pembeni omona ba onyo subwe proche. Mais baosa nyeti baosa misala baosa nyeti sembla ke baosa misala mais baosa misala te c'est comme si baonde bazo veiller bazo kengela asukola rapidement pour abima mais mutande ko filmer azaki likolo baonyo suba ye bagite mutana immeuble likolo azo filmer mwana mwasi oyo ndenge vidéo ebimi et sali mawa pasi na soni via lelo to komi mapia ya bande kona Kinshasa effet ya passe batu bakomi prêt à tout pona mbongo bana basi bateki milimo mwana mwasi na Kinshasa soki mobali ya uti poto ata mobali wana za homme marié
azana tina koyoka biloko wana te akotuna kutu mobali wana te ke soka abala po yebi ke soye mobali alobi abala jende ekufa aza kutu na tante akotuna question wana mwana mwasi soka yoki kaka mobali auti poto ata mobali wana alobi azala 5e femme na ye la femme doit être d'accord. Bana basi ya Kinshasa ata homme marié ye alobi ke non nazo proposer 6e femme mwana Kinshasa kondima juste pour avoir les moyens de vivre, juste pour avoir l'argent, juste pour avoir les pains. Batu ba teki milimo, bana basi ba signé nyonso pour l'instant na Kinshasa. Na Kinshasa yaya nzale koti makasi. Yango biso batu ta na Europe yaya. Tindaka ata $50 na Congo na famille rosala bien. Tindaka ata $100 c'est important. Baleki no basi baza la sauver, bali ata fufu pour ne pas bakendo kota banganga. Et ça la bien te. Bana basi ba komi prête à tout. Juste pour trouver les hommes au bazana moi ba moyen, trouver les hommes avec les moyens. Ba fille ba komi prête à tout, même si on proposait à comme ma 10e femme na yo. Elle est d'accord, elle sera d'accord avec toi. Juste accepter pour nanine opesa kaya ata 100 francs. C'est malheureux. C'est malheureux, ça la passe. Voilà pourquoi vidéo oyeye balobi des shows d'Enar TV. Beta alert na bana poto ba onde bazoya Kinshasa ba keba. Na Kinshasa ba fille ba tomboki. Na Kinshasa qui se komi kote kamana ba 1000 francs ba 100 francs pona mibali. Bana basi ba komi ko luka mibali na ndenge moko okondimate même ocheye 10e femme. Aza d'accord ici fi opesa kayembongo. Et salima wa pasi na soni. Bata Kinshasa balobi des shows d'Enar TV pasola. Yebisa bande kuna biso na Europe tango bazoya kana Kinshasa bakeba basala attention awa makambo esi ebebi esali kokamwa komona mwana mwasi azosokola na moyi mutakala sous-vêtement te lo côté ndenge babota ye ndenge avandi likola tombo wana azosukola ngamona otala video esali passe esali mawa pona ni mokile esali be pona ni Kongo komi na passe oyo komisi batu na degré ya makambo oyo esengela basala te na Kinshasa lelo ata mwana mokile lelo komoni azoleka na cimetière batu ni ozosani abina olokota bakoni mais biso tango to la cimetière mais c'est grave okelukani na cimetière mwana mokeba mono na cimetière mais c'est grave ba ko belelo ndoki mais lelo eza susu le kate ya lelo komona ata mwana muke ya 2 ans aoleka na cimetière aolokota bakoni azandoki te aolokota bakoni c'est-à-dire passe longoli batu force passe longoli batu kobanga batu ba signer nyonso na oba okiko sala te bakomo sala bana basi bazwi kisi ya nyoka ba okata ngona lolemo pona ko dominer mibal apesi yoka kumoko ya langage nyonso akosenga oyo zopesa bango bakomo sokola na ba cimetière pour dominer. Faut faire attention mokile baby yaya. Partager vidéo, pesa bande komsusu batala, surtout bana poto, surtout bande konyoso babima, Angola, Afrique du Sud, Amérique, wapi lisusu na Brésil, Europe, bayaya tozala mayele tozala ange so ozokende Kinshasa, na ozala mwasi na ozala mobali, yaya keba ozokende wapi, keba na bimela mela, poison yaya, bakomi kocha poison. Keba na bimela mela bakomi kocha drogue bakolangwisa yo yaya bazio mbongo tout basabote yo na Kinshasa. Keba na biliali ya bakomi koboma, keba na biliali ya bakolambela yo domination, ole domination na biloko fini. Mwa mbongo salaki ya 20 ans, 15 ans na Europe, na États-Unis d'Amérique, na ebite na Brésil koto ozali, bake kolia yo ango na mukolo moko po na ba erreur ya boyi. Parce que bana basi yo bakomi prêt à tout. Bandimi magie, bandimi banganga ba marabout pour ba dominer ka mibali ba uta na Europe. Pour ba zwa mbongo obo ya nango na Kinshasa, mbongo lukaki na 20 ans ya souffrance, ya hiver. Ya tozala maele. Ezalaki des shows d'Enar TV, yoka des shows d'Enar TV. Biso awa kaka vérité masapoté. Toujours avec preuve. Ya on a le biso qui opose na dossier numéro des shows d'Enar TV yango na benga. Pesa biso dossier na yo, yebisa biso ezani ni pe esali ni tinda preuve ba vidéo ba photo et kosala bien soko za na problème et comme là on a vu yebisa biso to betali solo to e avertir na batu mususu e comme la pe bango te e kosala bien soko lingi to tanga kombo ya solo na yo to kotanga yo kombo soko lobi identité cachée to kobomba yo kombo. Merci beaucoup ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché to kutani na émission ezali koya. Ciao. d'Enar TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye
basango eropa ye basango ya mokili mobimba Deshodena TV mpona koyoka basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango eropa ye basango ya mokili mobimba